soki liwa eza ya nzambe nzamba zwaka lokumu so peza ya nzambe te uti na maboko ya mutu nzambe kande mutayebi biso moyeto lobate ou bien eza frère Matou Samuel ou bien eza mutu boyeto lobate nzambe kande muto juger pour frère Matou Samuel au 3e mois sina yazo kufa so ezaki ata mosa liboso nde tongeto loba mais au benzo mona na 3e femme akufa asosola atala bien atala no bien succès ngo ya ndenge ni mtapesa succès za nsambe succès na yo luka succès na yo sikoka olexaka ba milimo abatu olexaka ba milimo abatu et bien te il faut succès nsambe mtapesa kango so pesa pona eza liwana yebuti pa na yo nsambe kande mtayebi. En tout cas, frère Matou, conseil na pesa yo, kobala lisute, fandaka bongo, bokola bana nefu no wano za bango. Tika vraiment mamba basi. Tika ngo vraiment bokola bana na o yo tika na bango, kobala no lisute. Fois mai kalamba ba auto divorcé. Mais zalena moi si nde libala na bango simbite. Je peux aller libala na bango zaki ya contrat, amoni ke contrat na ye koki, a signé divorce. Mais Moussela Nzambe, Moussela Nzambe, il faut à cause de la célibataire, Moussela Nzambe est solo, il faut se marier. Mes condoléances le plus attristées à la famille biologique de notre sœur, à Madame Kapi, l'épouse de notre frère Matou Samuel. Vous le savez tous, la musique chrétienne en deuil. Le frère Matou Samuel vient de perdre sa femme, son épouse, en tout cas Madame Kapi. Nous sommes de cœur avec vous, frère Matou Samuel, ainsi que la famille biologique de notre défunte, Madame Kapi. Donc de fait, donc Madame Kapi, en tout cas ça nous fait vraiment très mal. Vraiment on a bien bad news, good news. Donc c'est-à-dire bonne nouvelle, mais ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Vraiment, ça nous fait vraiment mal au cœur. On n'a peu rien. Ne te le barra toujours que Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc Dieu a donné et Dieu a repris. Donc la gloire soit rendue toujours à l'Éternel. Bien que nous tambola par rapport à disparition. Il y a Madame Kapi Koti Kabiso Mingi Balobi que non. Pourquoi Kaka frère Matou Samuel a fait là-bas? Si ça c'est la 3e femme est-ce que c'est normal ou c'est anormal? Donc voilà, c'est pour cela je reçois pour vous Ange Apilawa. Il y a vraiment mieux placé parce que Afandi Bipa yo ya foute la kana petite sœur, il y a Madame Kapi et puis Madame Kapi peut ayaka ko rendre visite na petite sœur nae au baza même parcelle na invité na biso mais un peu corrélaté biso histoire et puis en plus de cela elle vient vraiment en direct de Tolobaka. Donc elle vient déjà de la résidence privée de notre frère Matou Samuel, place au deuil Ezako Salima. Mais salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davlin, bien que nous faisons cette émission avec beaucoup de tristesse et beaucoup de pleurs, mais permettez-moi d'abord saluer mes fans, hein. En tout cas salutations spéciales à vous et Ange Ampilawa, bonjour, on a Monica tout en noir. Bonjour Betty Masengo.
Bonne santé. Santé bien, mais toi quand na mawa sango ya liwa ya kapi mama kapi eza vraiment pas si mingi pona biso. Surtout biso batu to banda ko zaza na de temps en temps eza vraiment pas si mingi. Voilà, ils a vraiment pas si mingi la joie mado pichuna abengingai abibetima sengu yebisanga nanu est-ce que nouvelle oyo eza ya solo to eza lokuta ngape na azala qui vraiment étonné na qui surprise appelle kotina na message ba komelingai na mon appel ba to ko benga benganga bazwa non information na qui ko vérifier ça qui vrai que madame Kapia kufa qui vers 4h du matin des news on etambola ki to monde même ba frère Aimé quand nous ba publier ango et puis on a des konanga bazalaka na Europe ya pesanga ba information déjà apesa kinga na tongo wana na linga kina zwayo pe to meka un peu ko loba ko o meka un peu ko yebisa biso d'abord ezaki na ndenge nini sango oyo eliwa oyo brisque boy ya moi si ya frère Matou Samuel. En tout cas vraiment betima sango eza pasi mawa mingi liwa wana tozwi sango maladie te eloko moko te toyoko zwaka sango ke bazobenga biso na téléphone bayisa biso ke mama Kapi akufi vraiment esalaki biso pasi makasi mutu toutaki kozala na ye ifale toyokata sango ke azobela ou bien nini toyoki sango maladie te tozwi ka sango liwa. Voilà. Mais ce que ça qui n'est vraiment à liwango yambala mako boyo balobaka na lingala yambala kata hein donc il y a brisque kaka boyo yambala moko on a mort subite maman eza pasi na ko kutu koloba kutu te liwa na vraiment esali batunyo surtout pasi même na famille vraiment en tout cas vraiment esali pasi makasi liwa moko ka ndenge yo utoloba ya brisque mutabelité mutazaki na épée bien mercredi kutu ayaki pe pas les petits frères naé bon faut te rendre le point on a petit frère naé OK nga c'est petite sœur donc voilà les petits frères petit frère naé ndem tozala ne lupango moko petit frère naé kombo le nan Didier tozala nende lipango moko mais en tout cas vraiment avec ces noms mes condoléances bisiko zali Didier vraiment courage wa mobali zaka mobali. Voilà. En tout cas, on a peine à profiter sous naïbisa petit frère ya madame Kapi au bazara vraiment escamo qu'on a invité Napson en Japila ou ba courage ba mes condoléances ba courage ébélé voilà mais toi qui babi ça qui apika qui crise musupe koza munene te parce que ça vraiment munene hein azaki munene makasi OK emo pe bata munene ba soufflera ba souffrera plutôt na moi ba problème ya ba cœur ba problème ya ba respiration et quoi ça bon côté to ebite onaka nzambe kaka sepi pona munene ba problème bato minene pe bazana ba problème to ebi nanu te soki liwa wana uti kota mobali ne po mobali ne au 3e mois sa kufa troisième oui 3e mois sa kufa moi c'est libosa kufa ya mbala kufa Maman Kapi nde 3e femme na ye aboti ne lelo bana misato mais Kapi aki kokuta da Matou Samuel na bana 6 bayo botana Kapi bana 3 bakomneti 9 o Kapi azala na bango bokola bango to mona pe Kapi moko ayaka wana yaka na bana ngo afanda na bana na vraiment très bien ka lokwa bano ya ye moko aboti na banda zana bana mbali na ye mais to ebite soki liwa eza ya nzambe azwaka lokumu so pe eza ya nzambe te uti na maboko kwa mutu nzambe kande mutayebi biso moye to lobate ou bien eza frère Matou Samuel ou bien eza mutu boye to lobate nzambe kande muto juger pour frère Matou Samuel au 3e mois sina yazo kufa so ezaki ata mosa liboso nde tonge to loba mais au benezo mona na 3e femme akufa asosola atala bien atala no bien succès ngo ya ndenge ni mtapesa succès za nsambe succès na yo luka succès na yo sikoka olexaka ba milimo abatu olexaka ba milimo abatu et bien te il faut succès nsambe mtapesa kango so pesa pona eza liwa na ye uti pa na yo nsambe kande mtayebi menga kasa ki yenda za 4e femme neti 3e femme aza vivante ba kabwana ki déjà frère na biso frère Matou Samuel ngana yebi kutu te madame Kapi aza 3e femme ya frère Matou Samuel to yebi kutu même pas to yebi te
Ah, oyebi Kapi te. Maman Kapi oyo a publié ka mobile na na réseaux sociaux. Ah bon? Oui. Yé wana mta publié ka frère Matou Samuel. Oui, yende Kapi mta publié ka Matou Samuel na réseaux sociaux. Matou Samuel azaka na Afrique du Sud, yé a publié ka ke Matou Samuel azam tababoye batabakisi batabani na publié ki Matou Samuel pe azonga ki atali simba moye asala divorce ezaki te. Abonde moi si pas sengi ba pardon ba excuse na enda senga ki ne alimbisa ki azongisa ki na ndako. Ah bon, donc ça bon, biso to yebi on gote netinga betima c'est na surprise oyoka information yo mais nga mona ba photo ebele les kalba émission azo pese ba bisou ba ko s'embrasser même na ba émission mingi émission les cas qui ya B1 ya Papi Mboma total ba image. Oui, wana émission ngotango frère Matou Samuel utaki Afrique du Sud ndenge ayaka Papi Mboma yambaka na émission na ye. Wana place ba ndo pesa ba bise Papi Mboma tuna ki so landa ki émission tuna ki abi tondi makie yo limbisi mwasi na yo bo pesa ba bise nde ba pesa nde ba bise na plateau. Ezaki na sens wana na ndenge o ya publier ki ni na Facebook. Donc je pense bande ko bozolanda biso Serge Julie Mindele na kati Suisse boza vraiment choqué koyoka vraiment nouvelle ou bad news ou vraiment la joie de Pichuna il peut avoir vraiment choqué makasi pour y pas yebi madame Kapi écoute benga kinga vraiment na téléphone pour ameka un peu ko yebisa biso news o ekomeli bango kuna na à partir ya France kuna sali bango passe makasi mais on a évité un Pila wa meka pe ko yebisa so parce que yo uti kuna na matanga to yoki que babi batu kuna bazolela ba misusu bazo bamba frère Matou Samuel mabanga babi baboyi ba caméra kota ba journaliste ba ya te ba filmer te yebisa biso na no situation zo tambola nendo deuil ezo leka ndengini en tout cas deuil wana ezo ekeza mobulu ya mobulu makasi. Famille ya mwasi bazolinga ko sentir famille mobali te eza kuna mbutu oya lo babo famille mobali ya mwasi babike mwana na bino mobali mutabomeli biso mwana biso famille ya mobali babite mwana biso te mwana bino moko azamta munene ba sucre ba mambebele ba lo baloba pona bato minene to ebite eza kuna moyi moko eza te même caméra balingi pete kota balingi te o elo moko eleka balingi na bango te. Mais batu kara bazo kene batu baza vraiment ebele kuna batu bazaza wana ebele mais bazo lingate batu bakota na ba caméra pour eza vraiment désordre bazo kosilika entre deux familles baza boyo kanité. Voilà donc kuneza vraiment pesi mboa boy auto senga kara kimia ezala donc kimia ezala entre les deux familles mais oyebi que bilo mususu oyo Ange Pila wa bantu bazo landa biso il faut quand même toyebaka. Tant frère Matou Samuel bali mwasa liboso kufi yami bala kufi pourquoi pas et surtout tant mwasi na oyo a publié kendo yebisi biso ke na réseaux sociaux mta publié ka frère Matou Samuel mutabakisi alinge susu tebo na frère Matou Samuel ya ke bondele pourquoi pas a saleka divorce atika la neka célibataire ke ayu azongela su a se remarier su pour la 3e fois. Moi si ndi mutamona ki asale mabe moi sa moni ki asale mbali na ye mabe amikiti akei abondeli mobali na ye asale mbali ne ba pardon bi kesi mutasenyo pardon olimbisi ete yo ndi mutosai lisumu yes kotel maza na ye mutasambelaka alimbisaki atali ba mabe wana nyeso tasalaki te alimbisaki na ndenge sengaki ba pardon. Voilà, mais avec comme au banque ça peut passer en sous ses frères Matou Samuel a se remarié le sous pour la 4e fois. Biatika neka célibataire même sous liba la pelingi était mais des abongo frère Matou Samuel nde bayebiye pour moi ça balé lycée comme il passe hein ba basi ba romo banga na bango ki mobali ose na bali le célibataire ya mobala te na yo gumela te na kata vina ndam na kende ka bongo te yebanda za bongo la ata partout côté o akende wa o azonga na mboka na ba kuna na kata ki luka mwasi ba yebika histoire na o ezala passe pour moi mwasi andima ba basi msami yibi baza bango pe ba banga la ba limaka mbute andimi ka bisa fa no ki na libala mena yebike na kufa mena bala langa kaka bazali ba o ya ozwande abela ba preuve est-ce que mta sacrifier basi wana ba preuve pesate sikoyo ba preuve ezate moi sali boso kufi yami bala kufi yami sato lisusu ata yo moko benza ta babike to la vraiment ba bambele makambu
eza ya solo te pe bato babambeli ka makambo babambeli ye ya liboso babambeli ya mibale babambeli ya liso ya misato jamais ayebi ntina liwa basi wana baokufa to c'est normalement ya 4e so ya 4e akufi so to ndimi ke zaye pour 3 kaka 3 bakufi comme oye to c'est non ya 4e siko so ya 4e pe mona pe ngangane wana changer système amoni ke tellement réversé par bato population déjà bayebi to changer système ba changer pe système mususu ya nini allez moi ça n'a pas bala fandi akofanda na epi so ba changer système so yo zo linga katika célibataire bala nete akomaneka lokwa ba fona bele ba célibataire mais ba passer Moïse Mbieti le père yo kota libala tana e croit lui totika ena nu calme ya sala ni maramna ya tant que célibataire totika bongo mais Moussa Lanzambe pa ba beni penza za pa vrai Moussa Lanzambe il faut zana mwasi na ndako Moussa Lanzambe penza tanga pa Moussa Lanzambe il faut mai kalamba ba auto divorcer mais azalena mwasi bazina mwasi nde libala na bango simbite chepe zala libala na bango zaki ya contrat amoni ke contrat na ye koki asengi ne divorce mais Moussa Lanzambe penza ba Moussa Lanzambe il faut à cause de la célibataire Moussa Lanzambe ya solo il faut à marier pourquoi célibataire oh Moussa Lanzambe a célibataire c'est que Moussa Lanzambe solo té Moussa Lanzambe il faut à la marier mais pourquoi oh si ko il soit célibataire ko abanda ko balisa bana na tonga na endeni il faut à la marier pour banda ko balisa ba couple kambaka ba couple na kati église siko na église na ba sœur ba linga ba baloki de fa pasteur musuli banda ye na église no pa balisa ba couple izala bongo te il faut yo moko non pasteur oza non exemplaire ba mona papa biso ba papa biso nda ya ka église na mwasi na ye kitoko nga penza il faut pe na bana na bando ya ka église na mbai na ngande pasteur na biso ya ka église na mwasi na mo te ki wana za bien siko yo moko non pasteur za no ka boye lo kwa ba pasteur musu mo to tanga ba kombe ate poto banga na biso makam c'est obito loba arabi oh yemu sando yebi ka koloba loba to bondi na biso to tenda biso komba pasteur te en tout cas merci beaucoup donc je pense champion Kaimena Kenya Blaise Kavaigwe donc lui Chalet on a kata Kenya ba bisou et belé je pense aussi la joie ma de pichu na l'hymne national maman sociale Maboko banque maman sungara fondation Betima Sengu donc auto ça toujours on a besoin ya batunion sobo soutenir ba orphelin de loin ou de près soboye vraiment commettre so mais forte nzama rozanga te ko pambola bino ozana colis elamba mwana sapatu jouer kangisa tinda to kene ko pesa ba orphelin donc nzamba rozong ça vraiment ya mingi bisika oyo ezolongwa Serge Lumindele depuis Suisse message wana pe komela yo kuna e komela bandeko nyonso bolinga Libanga TV bo s'abonner belé bo soutenir biso na ba prière bo soutenir biso na ba conseil et ko sala biso bien makasi ba soutien na bino physiquement moralement spirituellement financièrement pe en tout cas et ko sala biso kitoko makasi parce que tozana rapona ko sala bino musala comme il se doit mais en pilawa au lobby que madame Kapi abota ki bana 3 na frère Matou Samuel na basi wana msumi bale babota bana 6 donc ça fait net frère Matou Samuel azanet donc banet 9 enfants plutôt baza 9 enfants mais lelo madame Kapi azate mais quand peut comme ça ba fana zo na biso ndenge yo yeba ki etango zo de temps en temps kotala yo aota la petit frère parce que boyeba na ki déjà bokoma ki déjà famille est-ce que azaki mutu alobaka mingi azaki mutu peut-être msu makambo c'est bombama tondeni en tout cas vraiment on a penza na ebité na yebi mama Kapi aza mwasi moko alobaka te azala soka ye tobetaka masolo tobeta biso so na ye masolo tozo seka wana abandi bolingone na frère Matou Samuel aya boya azobeta beta masolo azaki pokaba sasa ne loko na abanda bomba te je pas alambi boye alia ye moko te faut ka benga bino boya to lia ye boye kolia mutu moko ezala petite kolia bato ebele nde ezala rabi babala non te na frère Matou wana babala na frère Matou te baza fiancé baza da ki chéri baboti pe non te wana non te baboti na mte nde tonga bande ya kawana wana non te baboti na mal mais baza déjà ina Matou Samuel azaka vraiment bien azaka en tout cas azaka maman moko malamu azali vraiment maman moko bien boboto koseka na batu abando lia pe na batu
Voilà, en tout cas, et puis si vraiment pas si, bande quoi dans biso. Olobini ne poto qui sa émission à l'élo un conseil d'abord nabato bazoloba et belé et puis nandenge to monde na matango to ebité est-ce que ekoleka na kimia to erosala vraiment désordre na kati liloba na yo ya suka poto ka bona conseil ne ko pesa na Frère Matou Samuel ainsi que bande ko nyonso bazolanda biso na famille ya yemoko Madame Kapi. En tout cas, vraiment, na pesika mes condoléances na famille mobimba ya Mama Kapi, eza na kota mbali na e, eza pe na kote ya e moko vraiment mes condoléances vraiment ebele vraiment. Mama Kapi a mwasi moko malamu. En tout cas, vraiment na matanga ya Mama Kapi tolingi ba désordre te. Boya kolela Mama Kapi a mutu oyo bozalaki na e, babi na tanga pasi boka bola pasi na baninga. Na tanga bisengo boka bola bisengo na baninga. En tout cas, vraiment na kosenga na baninga na biso pe ba journaliste ezate ke boke matanga na ndenge ke ba tapage ba boye te. Mama Kapi azaka mutabongo te. Mama Kapi azaka vraiment boboto azaka bien na batu nyonso to lela pe na kimia. Voilà, conseil na Frère Matou. En tout cas, Frère Matou, conseil na pesa yo ko bala lisute fandaka bongo bokola bana nefu no wano za bango tika vraiment mamba basi tika ngo vraiment bokola bana na oyo tika na bango ko bala no lisute po libala elingi na ngo yote. Merci beaucoup hein, merci Anja Pilawa Frère Matou babi bokola ka neuf enfants na yo donc bala no na neuf ko bala sute po oyo vraiment et comme ko lekela biso hein ezo lekela biso nyonso vraiment merci beaucoup déjà tolela maman Kapi na kimia nyonso hein kimia ezala mobulu salemate eza eloko moko vraiment tozo lingate tozo betela vraiment c'était merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubamba les papas de Joyce Davline merci à tous mes fans chéris en tout cas merci la joie Amado Pichuna depuis France maman sociale Serge Lumindele hein donc on a Katia Suisse bisous à vous bisous à tous mes fans Tommy Nakata Londres Lalissima Solo la Mouka Yosa la Betima Sengou bien donc bisous aussi à maman Kati Bakisa Staïd Benecha Bendicap Nakata Kolwezi Nokwabana merci beaucoup à vous chers fans de nous avoir suivis d'ici là portez-vous bien on se retrouve déjà à la prochaine merci à vous et portez-vous bien prenez bien soin de vous bye. Thank you ciao.